remercie mwana mboka vraiment na ndengo benginga na itando inene na ngonga oyo na remercie yo d'abord et na remercier parti ESID vraiment na likambo etali makambo ezoleka na mboka na biso Congo vraiment c'est regrettable eza pasi mpe mawa pasi mpe mawa na sens nini oyo nyonso ezo se passer na Congo tozomona ngo lokola film nane esalama te banda mokili banda soki ozwi pouvoir oke kopesa na innocent tala lelo place mboka ekomi biso ba jeune tokomi lokola donc bato maboma tozoyeba nini tokolia te nini tokosala te lelo mboka tala batata bamama ndenge bazo se comporter éducation ya classe ebeba éducation église ebebi nyonso a terre ata bano bazwa ba diplôme bolandela na bana wana nakota na makambo etalika éducation bana o bazozwa ba diplôme mwana azwi diplôme d'état azana ye pesa eta biki akoma kaka je suis ayebite mais c'est un diplômé éducation kokufa bana bazozwa ba diplôme d'état na kati ya mboka Congo ndenge baza wana na ba école na bango ba préfet ba messieurs ba koma ko saila bango ba nini wana bango saila bango ko saila bo Congoli 5 000 3 000 bo pesi ba saleli bino ti boleki na examen d'état mwana yebi eloko te bon nazongi na makambo etali dialogue naza ya ko sepela pe ya ko apprécier na initiative oyo président Ngola sali médiatation wana sali ke po lelo to ba kokutana to solola papa tolobaki yango na Congo nyonso tu boko sala eza zéro ezali zéro eloko ekosala ke kimia ekote ezali kovanda kosolola eloko eloki lisolo eza tata na ndako biso na biso famille tokobunda tokobebana suka nango tokosala tokovanda na mesa oyo azoboya kovanda na mesa soki olandi identité na ye aza 50 silam sukoto obe aza rwandais parce que vrai congolais mwana ya mboka oyo azoluka kimia ya Congo oyo akosala biloko wana te tala baninga nde basouffrir Chilombo na tongo bo Chilombo tsa melitia Chilombo lie ba ekotikile nyonso na mwasi na bana na ye mais biso tana basaki tozobima tozokende toluka po tolia so po zuite oyo lalika na mai ba mama bazotokisa matembele na mwa bula fufu pasi ya baninga omoni place ememi bino lelo vérité babombaka yango na se mbetu te vérité babombaka na se mbetu te tobima na se ya mbula biso oyo ngai oyo tokoki kovote président Eli Martin Fayulu Madidi numéro 4 bozwi bovire muto ya tiaka kutu tomonaka pancrate ndenge kaka moko na coin ya kianini ya prince amokalia photo kaka moko abima na 13% bozwi bobaloli 13% bokomisa ba 1000 et quelques bozwi mutu azwi ba 1000 et quelques bopesi ye 13% mais lelo botala conséquence omoni chance eloko pamba na landa ngo na Angleterre tanga kitaka chance eloko pamba tala chance eloko pamba kote memi mboka papa tozala batu bozonga batu kufa soni kumuna pasi kapwepwe akufaka pona soni bakundika pwepwe mobimba pona soni bayokaka soni te tango mondele simba te Martin tala borno yango batelanga bombanga tozala kimia tobimisa ba vérité to ranger mboka to bani to sala mais ozoka soni ahodi ako oui ndeko journaliste na pesona numbote na sepeli na lolengo ye awa avana banda na koyebisa bino nanuke likamu oyo komeli biso lelo eza deja likamu ya kala biso si toyeba toyebi yango crise ebandi wapi to talisaki bino depuis 2018 ke oyo ezosalama na Congo c'est crise politique pe sécuritaire na yango to pesaki bango ba o bazokama biso lelo to pesaki bango proposition autolobby plan de sortir ya crise o soki ke balinga bayokela biso mbele makamo lelo na Congo to moni yango te bayokaki te to ye na 2022 to bimisi manifeste de Kisangani to pesi bango lolenge nini bakoki ko gérer mboko parce que to monaki déjà mabezo ya liboso mabe c'est quoi en 2018 to kena une élection de Chilombo azwaki te dès que azwite baye ko sala badili na bango na nanga dès que na 2018
biso tobelelaki tolobaki nanga oyo fu azala na prison parce que tomonaki lolenge na ye ya kosala makambo ezalaki ya ndenge ya solo te bato ya IDPS elongo na union sacré bakotelaki nanga kokotela bakotelaki nanga tala baconséquence lelo le même nanga oyo soki azalaka na prison mbele lelo alingi azala rebele te aye kokóma rebele lelo asali nyonso ndeko Tshilombo alaki biso ke ngai aesue na mission na ye ya leta tolobelaka yango mission ya leta parce que totangela yango na classe mission ya leta okomona mission na ye na article 74 ya constitution bapesi ye mission ya kokama biso ya kobatela biso mpe na biloko na biso ya kobatela mpe mboka mais Tshilombo aesue na mission na ye ya kobatela mboka ayebi meme pa kobatela peuple lelo tokomi kokufa ye moko Tshilombo aleki na mission alobi ke ngai mutu moko soki akufi na korenir tous les deux chambres nazo déclarer guerre na Rwanda banda alobaki alobai mutu moko lelo tokomi na plus de 10 000 et quelques personnes Tshilombo renir tous les deux chambres Tshilombo a changé maloba oh na ko gagner guerre olo na ko gagner guerre oyo na voie ya diplomatie sur le terrain et loko moko te tozo ka ba condamnation bien sûr mais sur le terrain monguna zo pusana ayebisi biso susu ke ngai Tshilombo na kosolola na ba M23 te ata ndenge nini mais lobi toyoki lisusu ake na Rwanda ake solo na président rwandais ke azana posa solo na ba M23 et pas na biso to sepeli parce que pas tozo luka kimia ekota na Congo mais asuka ka wana te akota na processus autolobi processus de Kinshasa ozo ma solution na mboka o tozo luka ke mutu nyonso akota na kimia to solo entre nous les Congolais toloba na vérité réconciliation pe cohésion nationale po kimia ekota na Congo kimia lelo po ekota na Congo il faut que to solo la biso nyonso tolobi ke biso nyonso biso ba oyo tonimi etikali bango pe lolenge babani kokota na nzela tozo nimisa mabaya to solo la po ete kimia ekota na Congo ko bomana esila ko yina nesila tribalisme esila népotisme esila to zala bu moko po ete mboka na biso etambola na kimia nyonso bana mboka j'espère boyoki pe bomoni bino moko na misu ndenge makambo ezotambola na kati ya mboka na biso Monsieur Tshisekedi a accepté qu'on réconcilie na Monsieur Nanga par rapport à makambo ezokoleka na kati ya mboka na biso kasi biso na lingomba ya Lamuka accompagné à président élu Martin Fayulu to encourager pe te remercier le président João Lorenzo le président Angola et le président en exercice à l'Union africaine na initiative oyo aza kosala ba Kongomani ndenge mokonzi mboka lobaki ba acte à poser etikali histoire na mitua ba Congolais tokotikala kobosa nango te totika toujours reconnaissant ya mibale to sengi na président Angola a renforcer ba assise ya Kinshasa pour na trouver dialogue moko exclusif pour na kolongola ba pasi o nyonso ba crise toza nango crise sécuritaire crise politique na crise humanitaire et correspondre ba Congolais bazwa mpifo na bango ndenge sengeli ya mibale to lobi boye il faut na kati ya assise ya Kinshasa wana nous devons parler de vérité tokoloba vérité à monsieur Nanga à monsieur Kabila ainsi qu'à monsieur Tshisekedi parce que makambo o nyonso to komi nango lelo c'est une crise de la légitimité et comme si biso na étape oyo nous voulons maintenant que la légitimité soit respectée la légitimité on s'achète pas légitimité ezalinde bonsomi et utaka na peuple congolais na yango toza déterminé et puis tokotika te combat oyo lelo boye bien que bandeko na biso bayoki makambu oyo président président Union africaine lobby mais baza toujours ko continuer ko botra bamboka lelo bomoni ba uso botra sur 3 localités o eza toujours na maboko ba M23 na monsieur Nanga kasi biso to lobby na bango boye makambu wana nyonso il faut esila parce que biso tozali bato tolingi kimia na kati ya mboka na biso vraiment ya kolobeza lebele mais lokola nzoto eza maladi ezo permettre te na kati wana na kozongela bino mikolo mikuya na pesi bino botondi. Merci monsieur les journalistes. Bonjour. Oui, dialogue national biso penza tozala na besoin ya dialogue wana parce que bandeko na biso baza kokufa mingi pe tozala kati ya kobundama mingi ya komitungisama toza penza na besoin ya dialogue wana mais dialogue wana ezala dialogue oyo biso peuple tolinga ezala dialogue moko ke biso nyonso bana mboka tosangana tosolola o président Martin Fayulu alobaki coalition nationale yango le biso toza posa ya dialogue wana mais dialogue oyo biso toyoka wana biso batalibanda toyoka wana ke ya konégocier entre Tshilombo na Nanga dialogue wana biso tolingi na biso yango te makambo ya mboka tokosolola ngo na mboka pour la dialogue vraiment
tozozela dialogue wana tosolola yango na kati ya mboka po tofelicite église catholique na SCC parce que bango mpe batelebelika makambo ya dialogue wana balobi dialogue tosolola oyo Senko a organisé na batutu oyo baorganize mais oyo kelio ya dialogue ya entre Tilombo na Nanga oyo bango balinga basala bon la ndenge mutuno tuninga ke Nanga zoboya aboyi dialogue wana Nanga akoboya dialogue wana ndeni tandis que maintenant de trouble na mboko ezanani Nanga yaka Nanga za mwana mboka lelo bino bokomisa Nanga o Rwanda boyite Nanga za mwana mboka ye nde mutu apesaki Tilombo élection po biso to vota ete siko ikaka ye Nanga wana aboya élection biso to zala posa ba ya to vanda na table to solola to yeba moko na moko mabe ya moko na moko eloko ni ba limbisa te to ko limbisa na to ko senga na babolimbisi esaka mboka ezala na kimia susi na biso eza mboka ezala na kimia c'est le fait donc mboka bakamba guerre et si la peuple a vivre à l'aise. Merci mon journaliste na sepeli makasi kolanda yo na ndenge opesi biso opportunité ya kozwa maloba parce que nous sommes nous Congolais tokoye kozalaka te kaka na ka ya souffrance un mutu moko boyaye abanda ko glesser bino na kata mboka soko mone loko wana eza popo na yezo kokate libérer tika ba Congolais bavanda kimia tolingi politique ya kindokite ya kulisite politique esalema donc esalema populaire mutu nyonso amonango na misu ntango bozo solola toyoka eloko oyo bolobi tina nango ezali nini parce que banganga nzambe bakoti mpona kopesa explication claire alors moto nyonso azala tous les directives ndenge ezoleka toyoka teke oyo azwi ngani oyo azwi fulani moto nyonso ide na ye ndenge bazo participer moto nyonso ayoka ngo na matoi mpe batiango na misala parce que ezala malamu alors régime ya Tilombo soki lelo bomoni ke boza ba bras droit lokola bolobi ke biso toza ba patriote toyebi te soki ya butu tomona bino bobimaka live mpona kolobela mpe bocomprendre posa ya peuple bino mpe bozo vivre na kata Congo bozolia na Congo bozomela bozosumba na Congo mais fo boyeba ke Congo eza ba Congolais soki bino boza bato ya kolanda oyo posa ba Congolais ezali boyoka mpe bocomprendre yango soki bozo comprendre te ekomema bino na malheur alors bocomprendre posa ba Congolais parce que tokoluka tozala lokola ete ya babelge te ya colonisation moto nyonso azala claire tout dit étable moto nyonso asolola ayoka moko na moko maloba ndenge ezali esengeli na yo lokola oza mokambi zwa histoire ya baroi David zwa histoire ya baroi Salomon avant basala nyonso babande koyoka mongongo na nzambe ndenge pe banganga nzambe bazotambola lokola Senko lokola catholique ndenge bazo participer bango nde bateko na pouvoir bango nde bakozwa solution pona kotia kimia na mboka yoka bango tolongoli bakisation oyo ezora de pour et d'autres pona bino mais tozala en politique parce que moto nyonso akende na vivre clair to comprendre que les quelque chose ezoleka na mboka pasi eleki makasi ezate moto akovanda na source ya colonisation tina suka de peur que moto abotama na ki président azate me bokonze utake pa na nzambe soki esimbi te kanga bisaka kende kozala na soni te biso moko tokomema mboka na biso nous sommes nous Congolais tina suka oyo moni ekoki te simba nzela kende tika babrita la pamba oke babrita lozomema yango nde ekomema yo na mort ya vivre donc ozala su vite okozala moto ya korate makambo nyonso Kabila abengaki yo apesi pouvoir avani na kimia yo mpe zwa ndakisa Kabila asala mpe lolenge wana soko omemi yango na mot droit ya mabe ekokomela mpe mabe me yoka biso bakongole po ete tozala kimia mboka mpe ezala malamu oyo toyebi biso yo Tilombo yango wana fongola matoi na yo sukola yango na coton yoka makambo bakongole bazoloba soko omemi yango na bras droit na yo okokuta mpe bras droit tokosumbela ntina mutu oyo ebimi nyonso mpo na biso bakongole yango wana histoire eza vrai tika vanda oyo ozwi dondwa nango me tika mboka evanda kimia biso mpe tovanda kimia eza colonisation te po ete okolonize biso ta babelge elekaki me toza suna ta babelge te comprendre moso bakongole ndenge bazosenga po ete mboka ezala malamu mpo na koyoka moto atembe azalaki Saul me na suka na tembe mpe balapidaki ye
lolenge moko pe na yo yoka ba congolais pe tika esukela bongo. Merci mwana mboka.